merci beaucoup, vraiment, merci mille na balandi nyonso ya bonganya média. Merci beaucoup, vraiment. Nayebi ke bozo ka moi, nayebi ke lekeli bino vraiment bonzemi te misa toujours ngai Jenny Banza, autrement dit Jenny mona bongala, autrement dit Jenny Buka, oui dans un esclave no parce que ceux qui besoin na besoin na parce que ceux qui besoin ba question dans un mieux placé à kolika pia pour répondre vraiment, voilà ba mbote na mon boss vraiment ba mbote na ngai vraiment na bino nyonso ya balandi ya bonganya média wana, lelo na zongi lisusu parce que na mona ki ba question na bino, wana na zalaki recommander pour na ko répondre site na ngai to boss na nga recommander nga pour na ko répondre bino ba question vraiment. En tout cas, c'est pour cela que Nazalinga mon côté. Nazanga mon côté, mais Nazali invité na ba question na bino na ba réponse na mituna na biso comme ça to débattre ngo et le monde invité na ngai vraiment. En tout cas, babi bosaboni awa cité zakaka. Moko chez les zakaka moko bonganya média bote papa. Moi combo ça va bien. Combo na bien Simonza. Merci. Ah, merci. Azali moko ya biso bataboki, azali moko ya bapandisa on a ba site pour pe et ba songolo pakala. Bisi na nek na le kaka nek ko na lelo kishasa to biso nyonso. Monde ntete mais mingi na ki to ko mona bato moi si to bali. Baso ba malade moko ko à travers ba bloc to solia, basi to bali bazo fani avant l'âge à travers ba bloc oyo ezolia to ba bloc oyo to solia na ba mabota na biso. Est-ce que on a yo to ko na biso nyonso na bato bazali na bato domiki eso to biko débattre eloko nini muto akiko lia durant vie na ye to ba biloko nini ko sala ke muto alia ko na ko inviter ba maladi ba ko inviter ba biloko ko ela ba maladi kili to comment ba maladi ba kombo na mo so batengelo kombo ko onzi na ti maladi wana na kaliza la raté mais so to tena na kala en sous régime des la raté ba ko kwa so bazala ka ma to to fleur amélie ba ko kwa so bazala to to linga kakina sina mpi bazo wesemo bwe bani mais loko to bakisi to propriété to ma basal de bain to ma ba nini to ma ba nini mais on a pas sur la kila on a pas fait sur pas au moment où kaka boyo de ba maladie comme na nzoto kili vraiment c'est pour cela que tout sur vraiment et moto to débattre on a yo de moto na vie na yeto moto normalement au bien-être. Merci pour la question. Omoni pour un régime alimentaire vraiment ce qui total actuellement natango ya kala ya maman na biso ba koko na biso malade comme ibili natango ya biso c'est par rapport à quoi moi nous l'autre comment on va vivre frais donc comment ka ko ka ba vivre frais donc to ya susu la bloc is naturel oui c'est vrai tout ba malade comme ibili ba ko ba zuma ka basi ba za ko fane c'est par rapport il y a ba régime alimentaire au toza au sel à l'élo et surtout ba comment on appelle ça akib na bino wana botiaka tout ça na ba biloko wana yango pesa papa malade na nzoto mama biso kala bazaki kolanda biso biloko naturel ndunda kaka vindunda timwa mbisa ka ko timwa mafuta mbila tout ça eza ba régime moto bana ko liango pe toza à l'aise lelo so hotel batemba ngaso ba legimité to ba to comment pour faire ka vivre free donc aller na ni panzi lobi kuna aller viande lobi kuna aller poisson lobi kuna aller tout ça na ba biloko tozo tiacha na kati wana yango moni zinga ba malade belé na nzoto yango moni pe bato baza ko famille tout ça toujours ba biloko ba produit ba sela ba biloko wana mais pourquoi tout moni yango to kutela mo kaka et pas na biso toujours sela ka yango moni zinga ba conséquence belé na ba santé. Merci beaucoup mais ce tout à fait dans pour non le jour de ta photo on a que toi ko lia moté ba des concerts na tout ba ba ko toujours ezaka ba formol ba produit chimie ba nini mais ba moi on tout na tout so ka ke photo avant vivre mieux to azamie to nzoto na yeto kibolengi na ye ezamie par rapport ya biso donc les ala nini c'est que ba ko biso to lia ba photo ba dia ka moté moni na photo ezaka te ke soki dans une photo alia ka ba des concerts alia ka ba biloko susi ba vitamine tout ça bon moi na biso ba na photo ba lia pe régime biso za na photo wala ça za na chika na ba na mais papa bien c'est attends on a direct te yo ko ba mas na ko budi mate la buka lelo to soti mo mafuta mais il faut mba ma ça donc ça na so oui mais ezaka par rapport ya ba vivre frais moi que ezaka l'équipe naturelle ata ba si ba buka ki vandi déjà moi que tout ça za ba chuma pa ke na matunde asombi mo bisa ko kana ye asombi pe moi bondu na ye asombi pe moi ndunda na ye alani. Donc c'est pas dit que soit à la poto kuna alia ba tebe ba na poto ba lia bendo il soit côté restaurant on lia na cuisine européenne bio cuisine na biso soki ba biloko na ye ale na ye ozomona et puis na poto ezate que so ok poto ko maso ndi mais sur na poto moi azapenda azo respecter na ye régime na ye yate ko na kina poto na moni chocolat na kina poto na moni pâte na kina poto na moni tout ça na lia té tout ça zo régime na ye pour garder les détails poto izawa naso kulele mika ba bindele ba kufimba wana bili bili ba maladi bili
les êtres comme soit un poteau il y a pas de conseil par exemple peut-être le régime basal Siko na yo neti ba biloko oyo eza non formal ezwaka nini na nzoto ya motutu na vie biloko eza na formal te biloko eza na formal te omoni econtribue na santé na biso parce que ezocontribue na santé na biso ntango ozolia yango eza yango na baproduit oyo batie te eza biloko moko eza naturel alors ntango ozolia yango mpe ezocontribue na santé na yo omonaka santé ezaka normal biloko eza na baformol neti bakuisi oyo tozoliaka bakuisi bavivre fo ezomona bakuisi bazopompe yango kuisi ezalaki mokie me bapompe yango evimbi kwisi wana koma mituna mona maboko yaka te tomonaka makulu nyama momba basaleli eka azalaka na makulu mutuna eka sokotekaka tomonaka te libuma kwisi tomonaka te nzoto na ye tomonaka te biso tomonaka makulu nzambe na makota likambo mais question oyo bolingaki kotuna mo avana boutilize kwisa bino boliaka deja kwisi boliaka bamakulu bwana posa mapeka te bwana posa kingo te mokongo te boliaka makulu posi bomesana omona likola na tala video mo likola kwisi ezalaki ya mokibu omona bakotisa ngo eloko moko boye bazokompeta la likolo evimbi eyebuni yana mutu moko esi mobi kofeza na bete na condition kola bango bino mayi otokisi obwaki na onyama eloko yango bino kola bebebisi bafulufulu akobwaki mayi wana sebene ata obwaki bongo obike baloba na fasi tutikisibwi olia yango lelo obwaki mayi lobi olia yango obwaki mayi c'est pas dit que tant obwaki mayi wana ke formo adusi ezobima ozocomprendre faut to respecter pe régime alimentaire lelo on allait kwisi lobi na kolia pondu lobi kuna to baleki tolia yango esu te kwa toza baafricain toza na babilanga na biso babiloko ezomota naturellement toza na babiso okauka toza na bamakaya tolia yango te mpona bisika na baefile fri ti moni bana biso tozobota bakomi kaka non otiela bana l'équipe mona osimba l'équipe touché mais azopréféré kaka la viande moi je vais la viande po alingi tomesa ici bango chaque jour na misuni non c'est pas normal normalement là peut-être vous avez raison parce qu'il m'a fait na outre éviter bon babiloko ya vivre c'est parce que nakomaki na obésité donc na mataki pesi na mo obésité 75 kg mais nazoka pema mon âge pe na vandi boye pe na ntango moke na oki pema tingo mona yo vanda par nga moko na bino non parce que selon ngai selon maman na nga selon famille na ngai ba na yebi ke donc donc za rôle nene ndoto moto misili wangila babiloko ebele quoi épinard voilà na saki fo ya koinviter biloko na inviter mo par rapport ya quoi na liaka babiloko eza ya vivre à part nyama au mona liaka nyama ko babomi na moni makila donc babomi bakati mutu soit taba ngulu babomi donc babio mona ko lia mona na konti ba misuni taba batumbi babio mona ko lia mona donc ma penda tout fait à part comme ça dina tika na ma kana sika pe constant na ko mona ke pe mona na gene na tête ni pas en plus non mona ko ngeli taille na normal pe na zuni normal vraiment papa mais si on a ce que tu connais déjà consulté moi des questions moi trois questions conseil ni oyo ko pesa parce que na kina lelo za et comment les autres personnes sont tournées à selon régime né congolais alors là ba ndunda tele ba mateso mona yantu bilo so kokana ba so mona so ba biso ba tuwana bazanga donc lelo na kili ko lambe loko moko et to ba misuni wana ko zote soit malade comme non devait grave na vie ba donc ba zo ndie ba monde c'est comme c'est pas na monde ba na bien vraiment tout d'abord soso on a resté lourd soso eza eloko so bambula mo ba tota ba comment tant na zola ba ndunda na yo bomita ba na yo we wana na ntimike ozambo soso ka oyo soso kutu moi ça m'étonne na ba fête na bino ya babona ne so tambola ba ndako soso mona ka ba soso donc pour la balkinois donc soso est comment eloko mo ya munene soso isa eloko te ça coûte même rien na bolamba na le dim na sombi aubergine na sombi kwa mbisa okauka na sombi mafuta na ngambila okama pe kutu tamso biloko na tena kasi na dépenser kutu koleka yo mtozola ba soso soso eza eloko te nga nazolipete régime nanga nazolia biloko ya mboka na biso et puis ça contribue na santé nanga santé nanga ezaka normal yo moto ozoliaka basoso chaque jour ozoliaka bakwisi chaque jour mais ozodétruire santé na yo ce moment mpe tokosene so mpe ndenge bato makambo ezanga formal te biso mope bakongole tomikina tomona moto ateka mafuta ntango mafuta nezoma couleur ma flou azoli carbonate abwaki na kati tandis tokosangisa mafuta ya ntena bicarbonate oyebi te inconvénient nini esala oui ezali toteka fufu azoli funa efe ezalaki mwa pembe te tomwani mwindu asangisi mona eloko moko omoni mindeli mpe quelque part bakobenganga mpe bayebisinga na ndenge nono okosiyana bango makambo donc biso moko mpe tozoli ngoma entre eux ezaka babiloko oyo ezouta na étranger te même biso mo awa mpe congolais mpenza linani parce que so tele na babiloko mosusu batekelaka biso mwa biloko mosusu ozomona kena oyo eza mpenza dignité ya kotekela motu mais parce qu'il a besoin d'argent azotekelaka motu epuis ntango osombi bongo mpe eza kolia santé na yo dernièrement batomona motu mo bakangaki awa atekaka mafuta mbila atie mafuta mbila na ye bido ya 20 litre atie mpenza mai ebele atie mafuta ezali kaka mokie likolo atekeli bato temps bato baye na ndako babalola mafuta babisa na échange na babido mosusu bata mélange na mai tout ça eza kaka mafuta eza babiloko ebele oyo biso na biso toza komisala na ka mabe eloko mosusu ozomona ke non lokola eza moke fona lokona mélange eloko boye koma ebele baoyeba na bango te tout ça eza bien te tozokoma na biso bacongolais mpo na nini so na mboka na sécurité na étranger tokolingana te ozokomprendre
Donc ça que comme tous soit conscience. Donc on a noté que la moninga nanga faut na yeba que non ils sont en bon état. Ils sont na paix et bébé pour comme moninga na paix et ça la yeba paix na ça. C'est ça. Merci beaucoup. On a peut-être aussi un peu d'invité les choses qui sont beaucoup parce que on a n'a pas mis ta cala et sous vraiment. Ok, maintenant on va t'aller bamba mais on dit ni ta cala et sous batandi on a dit bato ba iba sous fona. C'est-à-dire ces choses avec baboka auto ba pays ça organiser au monde qui va donc on est pour côté baboka on va partir parce que to yebi état na moté ba mitakala na bango ba zaina ba règle so ba zaina ba nini donc monde qui biso te ba kolia ba mitakala et sous vraiment. Donc dans sens on a l'état pour pas biso papa c'est moi le basu comme moi moté na ba baso la ndo comme ça. Moi conseil pe na ba oyo ba to sa régime na ba moté parce que moi j'ai donc il faut aller à une de la responsabilité c'est-à-dire que c'est à vous ça l'importance n'est dans d'autres il faut aller boule à mafuta bila c'est-à-dire que mafuta mbila kaka ko bijo ka kwa nini na nzoto mtu mafuta mbila kaka kwa kala ya kama ka ile nini oyo ile nini ndio mko na yeye soka ya biloko na yako jamaa vivra na Congo tandis que bazo que tout ça même ni nte tout ça pe makila mote na mobota na moka ezanenge mokote na bato bazo conseil au on a bato bakima régime na biso on va pas bango troni moi c'est là moi c'est ouais comme conseil on peut ça on pas dans l'étranger tout respecter le régime na biso africain parce qu'on est des africains c'est pas dit que les autres causes en Belgique causes en France causes en Londres causes en Allemagne bah quand tu changes de nationalité mais tu sais là où tu vis donc tous les africains tout va régime tout côté na unité ya molia ka ba biloko tout parce que ça pour nous on a santé na biso bamboka bapa ya pone sika bozali régime na biso ezali balekimi ezali bamiso kaka makaya tout ça mafuta mbili ezali tokoyi te kolia na yo mpe babiloko mosusu non fo mingimingi mpe oyo ya biso ezonga na santé poko santé ezalaka toujours makasi omwa babote kozala te napesi mbote na mami darosa mami mwanzana komona ngai ndeko komo na belgique osi tozali bambote na yo yo eyebika masolo toza na motango eyo simba napesi exilo mekano na londres na suisse pardon exilo mekano babi nive moko asolaka bien exilo mekano ya yo yango wana na bosani te maître alfred ngoyi na suisse maître alfred ngoyi na suisse tala kaka donc moto aosondela bien si motoka donc faut mwa barespect maître alfred ngoyi na suisse ya yo yango wana na bosani te chili mputu tambo na belgique mwasi ya kimia mwadi na belgique anesthésie mk ya yo yango wana na bosani te Zéphiki Tenge motema ya Magloire Vala Zéphiki Tenge mon frère Tom Kipanga en France pour moi on a José donc c'est mon numéro de téléphone peut-être on peut numéro de téléphone les amis plus 243 89 72 83 768 plus 243 89 72 83 768 et moi on appelle WhatsApp donc sur le numéro on a bien signe pour moi tous déjà d'autres. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, il y a des bazouilles wapi. Il y a des bazouilles wapi. Voilà, c'est à quand tout ça. Ah, on a vraiment des médias. Vraiment, c'est ça quand on tout ça. Ah, on a là où on peut être tout. Donc, on est parce qu'on découvre les mamans. On est parce qu'on a boyer. On est parce qu'on a apprendre. Dès qu'on va parler de tout ça, on va laisser vraiment. Et surtout, on a mis quoi apprendre parce que c'est quand même. Pourtant, on a qui peut le mettre car même nous avons monté. On a monté de main dans le corps, c'est monté dans la garçon de Paris lumière ya basi vous sentir au niveau donc il y a un garçon de Paris lumière ya basi donc ma cap c'est le quand on dit que la salle monde et il est là la salle monde pour économiser donc besoin kota parce que déjà économiser ni na biso déjà sur le marché vraiment ba mbote na maman na mami banza ba mbote na maman kulutu na ngai mwana poto déjà aza déjà mwana mbote surtout donc aika na basara na versation de monde na zo lata ba kuti makasi de dit maman chufia mfungo mwasa kanda balobi mwasa bazaka na pembe azaka na ndanga azaka na mungu vraiment bazui wapi wana babote na ngai koko na mama banza babote na famille banza nyonso babote na na John Bout papa ni nga babote na ngai bozate mibeli nga ba ka so moni na oboka na mama suti c'est na bali yusko ngo yeba ke dina bayinga pona nini babote na ngai ba René vraiment René à partir ya Facebook qui tellement belé ba bote na na bini email kama na ngala ndile kia ba bote na ngapose belé na mama na ngashako wasali le dinya lo na ngati aka ko ba ko ni ba bote na vraiment ba bi de nourriture na mama quand on va dire bande de on voit un peu les amis. Bye.